Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Au cœur de l'actualité, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Vous nous suivez sur Vision Plus TV et Congo Web Télévision. Nous revenons chaque jour pour décrypter les questions d'actualité avec un invité sur le plateau. Aujourd'hui, Ezali, encore une fois de plus, Esengo Mingi. Yarozomwa Lamboka, Mike Mukebai. C'est vrai que les réseaux sociaux, Ezali, vraiment activés, vraiment allumés pour la question et belle actualité. Autour, il y a moi Lamboka, honorable Mike Mukebai. Mbote. Mbote Ndeko, Raphaël Walukonka. Awa prison makala to prison ni to qui déjà ba réseaux sociaux aux arrêts. Qu'est-ce qui se passe? Nga la ki pongi na la kananga kimia ne kola batela ngai. Moni pananga oso moni pulusha na ka pulushite. Na koma député et pesa melingai te soko na lingi pulusha ju pulish na tambo ane tumbananga kolo mota batelaka. Na la muki ba bisinga tende konanga meda kan kolongo ali banda ko zelanga na bimi. Nde na yoki ye na baninga langa mosusu o basaka na ngai bayibisinga te balobi na top Congo te yo ba kolongola yo immunité pe ba mema o liboso bazuze basambisa yo bakanga yo bango basi bakati likambo basi ba mikateli ba kolongola ngai immunité ba ko tuna plénière te ba ko manga pa bazuze ba kotisanga boloko bango basi bakati nyonso Godin Poi, akati nyonso. Iye moto abengi top Congo ti. E ali mawana yo Godin Poi. Président de l'Assemblée provinciale au Kamata obengi top makambo olobi kuna na top Congo o eleki. Mokoni basi ba lobi yango na assemblée. E obama mokoni na commission na plénière e obama mokoni. Olamuki ndoto ya yo a obengi top Congo ba kolongola imité. Et le bami mokoni na assemblée provinciale ya Kisasa. Et le bami mokoni mokondi assemblée provinciale ya Kisasa a commis na ba intox manipulation. Et ali mawa na yo. Peto lo bate na samba yo banjinga na lokwa yo na ko banga na kende libosa bazuzi. Mama nanga botanga mobimba. Babenga ngo intimidation godé. Oingo bangisa ngai. Na bunda bitumba makasi koleka oyo makasi oh la libo na boto soko za na moto makasi te o bimi na boto po pakato kimi Congo na vanda ya Congo oko bangisa ngai te yoka député mobimba komi liboso na bana likamona bise a député lokwa ngai wa mokonzi nanga te. Tu es député comme moi. Plénière nde ba député bazaki ba te okuna pende ba tiaki yo ba kokitisaka ope mokomosusu wa mokonzi nanga te mokonzi na yo na ngai kombo na ye plénière ya assemblée provinciale ya Kinshasa mokonzi na biso nyonso na plénière peuple kinois na peuple congolais okobangisa ngai te tala mosali mwanzambe mobimba makambo akoloba nakeye pa gode mokolo na mibale ngai na koba wa mosali na nzambe yaka koloba Goda Yambinga Binangai, Yoka est président de l'Assemblée député. J'ai commencé à pratiquer le karaté à l'âge de 14 ans. Si vous me laissez avec quelqu'un dans une pièce fermée, vous revenez 30 minutes après, vous allez constater les dégâts. Yoka Makambo, président de l'Assemblée député. Yoka Makambo, président de l'Assemblée député. Té à quoi qu'on boukangai. Et là, on a ébissé. Liboso na ba na ebisi na bakisa mosusu atindenga malobe pa ndeko nanga saka nangai assemble la kepana abi kendo ebisa mukeba je vais les boxer et les déshabiller nga na mo bali na kimara likambote na bureau alobite ya karateka nga na ko sa karate te nga ko sa karate na sambete na yo sela ba imboka et pa ya moto nangai to saka na ebisi ka ko boxer ngai ya kolongola nga biamba ko tiranga bolumbu nga na mobile na kimani kambote ayebisanga esika na posa na kutana ye pa boxer ngai ayebisanga kaka esika soko ya mobali ayebisanga esika na yanga moko na ko ya pena moto te e bongo a boxer ngai e ali mawa na président assemblée. Mais finalement, et l'Oroni est koleka pour que beaucoup matiwana. Qu'est-ce qui se passe? Ezo Zikawapi. Et puis yoka député, yoka président assemblée, abi nanga kaza ba enregistrement sonore. Il y a ba député.
a commis qu'on filait ba député, a sali ba montage, ba enregistrement sonore, ya lokuta, pour ça ba député ba chantage, ya comme makasi assemblée lemba. Il dit qu'il dispose des enregistrements sonores contre les députés. Le président de l'Assemblée a dû ba enregistrement sonore wana wapi. Ba montage wana sali sengé tabi misango na assemblée. Na bisi ba ninga ba député, boke bana Godin Poy. Godin lingo ça ba député ba chantage. A sali ba enregistrement sonore à lokuta et bon wa bimisa yango ba député ba lemba ya comment alpha et oméga kenda alpha oméga na temple no zakaso ba to kama misa to bandal avec tes 300 fidèles zanak alpha oméga ogakuna tu vas impressionner qui 15 diplômes comment on peut étudier pour avoir 15 diplômes yebisa biso o ko tanga mokoni ba diplôme ni ndeko ngai na motindano na leki netandweke na telemeli makambo mibale misato ya liboso na bi babengisaki Raoul Elenge asa DG DGK nga na telemaki na mati kuna na assemblée provinciale kisa na bi te pourquoi ko bengisa na lombango boye te po to che commission babengi commission état des lieux botika commission état des lieux esa mosala e bongo soko mbebe yali to ko bengisa ya soki pe ko tindi pa bazuzi to tindi bazu goda bi te bana kisa ba bitoke ne mbango bakamati question orale avec débat ya Raoul Elenge babaloli yango ekomi interpellation pour aya bapesa ye tumba DG mosusu aye DG ya Fonac Mwisa nga zaki na Lubumbashi nakenda ko yamba Moïse Katumbi ye aye bamatisi ye likolo bakomi kosala interpellation bakati interpellation singeleli bakati interpellation baye kopesa moko na biso maloba ya député provincial biote totia commission pour nani babi batia commission kuna bobo ya kito c'est la misala commission Godin Pabio soko tobi to bengisa na interpellation et kozwa mikolo mwambe et ko umela sikabanda batia commission telelo oh poso misa tote eleki mikolo mwambe te na loba yango netando ekete pour de Godin de Nzambe lika moso na teleme na bi bazwi bana basi mwambe o basaka na assemblée provinciale balongo ba mosana ndinga mayele babisi bino bopema bosa esute kasi babengani bango te babi na bango bopema boni yo ko papier piana keste ya assemblée nani apesi ndingisa ya koyebisa bato ba osela bulamatari bapema nani apesi ndingisa wana bakamati bana basi mwambe wana batie bango pembeni bakotisi bana basi zomi na mibale ya sika ya hôtesse assemblée provinciale ils ont un personnel pléthorique bato baleki belé et si ka pa côté bato ka souté bato batondi au moins na moi ndako moko bato bazata tukumi balé est-ce que va vendre té bato bango batie zomi na mibale batieli bango na tina nini batieli bango na tina nini le recrue là bato ya sika basio ba côté sur test batieli bango na tina nini assemblée zanga bato na lobater na vanda tsui na leki netando eke na lobi yango wana pasi na ngai kasi pasi ya makasi koleka yango o ezali question orale avec débat ya honorable Mike Mokebai moko amisa to awawa ntoma o atali makambo ya mituka na nzela ya Kisasa ministre provincial de transport na bengisi likambo etali retranskin na new transkin retranskin avec compagnie Kimbuta Salaka et Umela Taisata Sansa Mokote, Babi Siwana et Koufa. Sika, Simana Yango, Engumba Kisasa, Naba Mindele O ya Van Viet, ba Hollandais, ba Koma Ekoswana. Yo Zana Nyongolangano, Engumba Kisabite, Yo Motoana Nyongolangai. Oelinga Babi Sepola. Et Senga Gite Oya na pièce de rechange. Oelinga pièce de rechange. Et Senga Gite Oya na assistance technique. Oya Nangote. Ngana ko futo mbongo etikalité po yo moto buki lo kasa oto chakili nzaka konta obuki yango van vete habiter yo moto ana nyongo na ngai ikambo ana suka bongo sika bato na ndenge ya molili babanzinga na ebite bali kozwa mabato wana ba mosusu na présidence de la république ba mosusu na assemblée provinciale ya Kisasa ba komi mokanda bandimite engumba Kisasa na nyongo ya milioni mibale ya Van Viet 2 400 000 $. Pour ba futa bango mbongo wana balia na kozela yango mo likambo
oyo mokeba ite akenda boloko pona lobate na koloba yango mokolo ya misato bayebisa biso nyongwana eza wapi awa baza mayele tango bamoi na komi na koti po oyo pena ko beto ya 2 millions 400 000 dollars wana bombaki yango na zaza abimisa moko ya misato ndenge yento mwa wana koya tango bamoni lokaso ekoti bayebi te bebeli bango pona mbongo bakolia isu misolo wana te lukela mokeba yi makambo kosela yi makambo c'est l'affaire de 2 millions l'affaire à l'Assemblée provinciale il y a pas d'affaire mokeba il y a l'affaire Van Viet 2 millions 400 000 dollars un montage po ba futi sengumba ya kisasa mbongo wana bakabola yango na bato ya Van Viet. C'est ça. Van Viet avait renoncé en fait na ba poursuite na ba mbongo wana nyonso. Soki Van Viet atie moto makasi ya obité kisasa eza na mbongo na ye. Baya nango na moi tolobela ngo na assemblée provinciale ya kisasa et comme ya nkuku baya nango Van Viet aya na moi. Aya bale bisabiso yango na kozia moko misato eloko oyo bana kisasa bakoka ngo bana Congo il y a 2 millions l'affaire à l'Assemblée provinciale c'est l'affaire Van Viet il y a pas d'affaire Mokebaï pour Mokebaï ya telemeli kama basi moko le côte seke ba on a côte seke on na Assemblée si ba ko ba tout li ba loko oyo moto ayebi yango wapi ah yango yo affaire Van Viet soko bobengi bango boto bango c'est quoi l'affaire Van Viet nani akuna na bimisi nyonso ate nani akomi mokanda pona kondima nyongo wana qui a écrit c'est ça l'affaire boko kosa makambo boko mataliko boko kosa alors yo zaki na leki netando eke simana yango ngai na kei mokwami ba eta ogode po ya bisinga ta karateka na yebaki te soki paza ka pe champion olympique tango batanga bakoma ba karateka moi passe batanga ya yete so akarateka batanga pe beto kutunga na kulukele nani ubenga kena Ling Shang oya saka Jackie Chang na kolukelo Jackie Chang lokwa yo akarateka ziana kolukelo Jackie Chang na kei mokolami balé na assemblée provinciale ya Kisasa goda benga bya bosenga na ngai lokwa na sina ebaki te akosama kamba mabe na nzela ya bato bapanzi sango na kosi ete na mosika na bimeli na mpoasa na assemblée provinciale na kota bo na kutie na elenge obobengi Pijara na kutie na Pijara Godé si tu es un homme de Dieu ya solo viens maintenant démentir ici na kutie na Pijara oh ya mopanzi sango mokolo ya mibale mardi na kuti Godé na Pijara asimbi koma na maboko na lokasa ba ebisake makambo oyo akoya kofinga ngai mokolo ya mibale Godé tu es un homme de Dieu nazo luki pa na yo babenga les œuvres de l'esprit na komona ngote la tempérance la douceur je ne vois pas ça bato balanda matin na yo na banda te ba okota milimo mabe na yebisi bango bakeba moso na nzamba ba boete moso na nzamba bia karateka et peu au quotidien ngama le pas fidèle mondimi ya elingomba na ko yebisa e di ya mukeba je vais le boxer et le déshabiller. Tu dis ça à ton fidèle, toi qui prêches les mêmes fidèles. Et Ali Mawa. Na koti, abimisi Pijara. Na vandi. To solo li na ete, abisinga ne karateka, soko tikali ye moto, akoyo ko bomela moto na maboko. Na sisi na kei. Ya bandi ya bandi na moto na ye wana ba ba biloko mike mukeba ko bangango. Na niveau na ye wana. Na zongi na pokwa na zwi chombo na bengi na bina na sango Pijara ona kutake pa na yo na yebi te olingo tinda ya kofinga nga de tando eke te akoya lobi kofinga yo te akoya te na akoya na sina yebaki banda moyi te akoleka na kioske bato asenyu zo basi ba komaki yango mokola mibale Pijara akoleka na kioske pa finga mokebai nga na banzi okwa ba mona kinga lokwa na bengi pe na chombo akoyoka soni na ye Pijara te mokola misato pe lobby Pijara lekina na nini na kiosk moto atindi ye Godé mpoi pota finga ngai yoka abina nga tenga za niveau te yoka la yanola dimbisa ngai moi je suis gradué de l'IFASIC babi te ba kendo enquêter na IFASIC ba yeba solo na tanga solo na ko saisa bango so ba na tanga 6 15 solo directeur ya mémoire na ngai kombo na ye Mbikai Mundeke aza bomoi avandi ana lingwala na baba mbomo chwapa directeur ya mémoire na ngai
il y a fin de cycle na sali sibino comme on a mbika mondeke bokende botuna na faire $60,000 balobi to que nous malembe balobi na yebi ka $60,000 ko bisanga été balobi te ngana na niveau te ngai na mboko na sali mosala ba pandisango na comité directeur de rédaction ya ndako ya basango ya monene lokwa soft ngai na salaka ndako na ngai ya basango ya lokasa kombo nango Congo News ba ko teka ngo benga lokwa na lokota les français ba teka ngo na pré-vente soko lokasa ngai mamoko ya mitano lobi bato ba ko teka mbongo lelo e ko tambola ngube tambola ka bongo tete olipa bana ba teka ka bankasa tele so mwenga ba kuluto bo biso nza ko zonga mosala na te ngai na likambo côté sabato te na etali bongo j'ai fait mes preuves sur le plan intellectuel dans cette ville mais puisqu'on dit que Moukébaye n'a pas de niveau je vais vous démontrer maintenant le niveau de Moukébaye ça c'est des rapports de la commission environnement validés par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ces rapports puisqu'on dit que j'ai pas de niveau j'ai le plus bas niveau de l'Assemblée n'attendez le rapport validé par le président na 15 diplômes n'a un rapport validé yoka bato basali commission Korom ngoba boko kisami ya batinda mi po bo vanda bo sala likita po bo sala réunion ezaka kati ya bato po bakisi moko loko la commission eza bato zo mi balé Korom esenge bazala sambo yoka bango sika bato babza niveau ko lekanga ya batindeli yango pe président de l'Assemblée a validé yango tazongi se bango te eloko eza mabeba bongisa ta kotisi yango Korom 8 membres sont présents dont 2 députés 6 experts. La commission d'experts, les membres de la commission, il y a quorum. Voilà un rapport. Les jours où j'ai reçu ce rapport, j'ai rigolé. Un rapport validé par le président de l'Assemblée. Moi, je n'ai pas de niveau. On fait passer des choses comme ça dans cette Assemblée. Vous avez un quorum. Oh, il y a un rapport. Il y a la commission environnement. 8 membres sont présents, dont 2 députés. 6 experts du bureau d'études et un greffier. Personne n'a tangi sur la tangi a commis sous 8 était commis 9. Depuis quand bakamataka ba expert beaucoup de bango na kati ya commission pour botanga bango na quorum. Wana na suki wana te. Yoka siko rapport ango babi ba expert bagi motobati. Yoka ba expert ango na se. En attendant la décision portant nomination des experts membres de cette nouvelle commission. Nano ba nommé bango te. Bongo boko tanga bango aboni. Nano ba nommé bango te. Botangi bango rapport d'une commission validé par Godé Moupoui qui envoie un jeune dire que Moukébaye n'a pas de niveau. Voilà. Ba Congolais bana Kinshasa batala. Rapport validé. Ce rapport a été reçu au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ces rapports avec tout ce qu'il y a d'incohérence là. Reçu là-bas. Je parle bien français, j'écris bien français. Soko balingi ba pesa biso ata dicté to koma total. Je parle bien. Je suis parmi les 5 ou 10 meilleures plumes de la ville de Kinshasa. Laissez-moi être prétentieux. Je suis parmi les meilleurs dans cette profession de journaliste et les gens le savent. Parmi les meilleurs. J'ai travaillé avec le grand dans cette profession. Presque tout le grand Moutinga, tous ils me connaissent. Moi, je n'ai pas à faire des preuves aujourd'hui sur le plan intellectuel. J'ai été un grand journaliste. J'ai fini ma carrière. Léonard Motindami. J'ai été un journaliste. Moi, j'ai créé ma renommée d'abord comme journaliste. Je n'ai pas de preuves à faire sur le plan intellectuel. Mais alors, au-delà d'abord, avant tout côté, on a un dossier. Pourquoi les affaires, il y a Assemblée provinciale aujourd'hui et comme il faut se traiter, qu'à la place publique, qu'à la télévision. À l'époque, c'était un peu de commission, de rédaction. Et pourquoi maintenant, aujourd'hui, ça se traite toujours Godem Poyatindi, Boyeyo, tous têtes maintenant. Mosato sato sango pona bana kisasa to sa pona yo nangate soko na mweli kamboku na na ABC je dois rendre compte aux Kinois mais le président également aussi ngai soko ni école mosana ya kotindaka batonga yo moni moto akwanga so na ko bango eza po eloka saki. Moi je me plains pas qu'il ait envoyé Prix Gérard, je me plains pas il pas envoyé sans Prix Gérard, ça va rien changer. Na lobi ko to yebe eloko ko sala na mi l'élite Nami l'élite à quoi tinda bango kama tongo te pourquoi et ko bakisanga PTT et kolongolanga PTT
na yebisi yango bana kisaba yeba makambo akosala alors te akotindaka bato. Question on répond quand on a vrai ou faux. Moi Namboka Mike Mukeba est vrai ou faux. Puis Gérard Aelao député sénateur Moko pour na Liambongo pour na COP Yambongo pour na voter. Ndeko lelo esengena loba lelo kwa boso na ngana bakisa na yebisa bandeko nga ba député na ko bandelango Godin Poyi est dangereux pour les députés. Il m'a dit à moi qu'il dispose des enregistrements sonores contre les députés. Bah, montage est à Sali pour faire chanter les députés et qu'ils règnent à maître. Bandekobo Keba au Tuningaï. Nakoloba yango lelo. Na bombi pigera mingi. Pigera aye kokuta. Lisolo na betelanga batonyoso. Serge Kabongo ayebi yango. Peter Tania ayebi yango. Pigera aye komona ngai na CCT babi kulutu. Banda tokenda mapono minga balongolanga mosala. Oyebi yango. Nazali kosala na RTNC 2 na sengaki mise en disponibilité tango maponomi esili na lekite te lelo baboyi zongisanga mosala na ngai na mwasi na bana to kokufa nzala na moto moko wa candidat sénateur aza $20,000 avant que mosika ta ali ala kisinga imbongo abina ngalukela ngai ba député provinciaux yo akulutu na nganga lekino na nzala. Nakolo bango lelo ayebi yango tuna Serge Kabongo tuna Peter Tiani tuna bandeko ba na ngai na bipigea na kosande nini na sina zwaki mokano ya kopona moto yo kwebisanga na zwa mbongo abato na kozwango te kulutu ngaleki na yo ngai kapipi abile kulutu to zwa nano mo oyo tika itokotasi ah pi loko aleki to mesana nga mesana bango na ko makamosu amike mikete ya saka kadi po baleki na ngai nga mesana na bango te kulutu ngai leki na yo pasi lokola tungu senga mingi namoni nzela kosala te nayebisi benganga na pokwa po benga kima ye po motungu sekaki na kimi ye abengenga na pokwa mobimba te na yambi te ngambo mokeba ina pigera ebanda toponi ba sénateur namoni akomi nga na kota na ba réseaux sociaux te bomona anga kuna te po na ebite kuna na bato mai na bato joba bokesenialité moto kofinga yo mba mosu ye moto akokomate ba kokomela na kota kwa te ba ebisinga ite puis Gérard akomaka nini na makambo ba sénateur akomaki nini habite nani les députés de la Mouka ont voté te habite biso ba tindami ya la Mouka biso sotoponi nani ba candidat sénateur ya FCC eleki nango nalandi ye pete po nga alandaka ete nalanda candidat olanda pigera eleki suna moi toponi gouverneur Gentini ou ana soit bandé sous tous les députés provinciaux de Kinshasa Lamuka notamment Mike Mokebai ont voté pour Gentini Ngobila tango na tsaki lokasa na kati ya sanduku na haki benga moko tala likambo bambelinga na yanola epetetele nde na yeko bituna nkanda na ye po na boya kalikambo elanga ya tuku soko koto tuku mibale ya $, $20,000 yango kanda na ye kanda na ye yango wana ngai pe na landaka yete il va s'agiter il va descendre j'en ai que foutre d'un pigera yo moto tuninga motuna yango na lobeli yo po bato bayeba na kokende ne pai moko te akobakiselanga PTT akolongolanga PTT nazo mitonga bo moyina ngai na bana ngai la Muka na peuple congolais azelenge aluka penza na ye abunda kenda liboso na kopesa moka koswa abunda ke liboso amata likolo akita na se na ngonga kolanda ete je n'ai pas le temps. Donc comme la souka, lelo les rapatriement et accord et affaire Etienne Tshisekedi, lelo a Tshisekedi pour na yo azo représenter nini Etienne Tshisekedi wa mulu. Sika ye soko na ina tungisa ye mingi pija na kotinda bilenge ba ya koloba et pas ali na banyongo te ya manzanza tomate et pas ya vandaka na ya kotinda bilenge ba ya koloba yango na kopo loso banyongo na ngo kuna pija na ya ko ba makambo na tinda bilenge ba ya koloba yango
Oh, za nango kuna okoma so bima liboso ndako so bato obimi na nzela sima babileke bayako na kombo ya bato vanda shui na kotinda kala te baya bato bayeba yo na kosalisa yo pomba mosusu mwa moke esengei mpe ofia koye mwa fimbo pazonga nzela okozwa lokwa makambo nga kolanda yango te mwa leki moko akolekawa bayebisa njongo ya manzanza tomati na kopo ya loso na kombo esika yango okoma kobima nsima ndako obaka yesu boso ndako te soko ngo bima okota bato anyo bali wapi leki moko ya koyebisa yango malamu penza na bopete ya makambo nga koloba te bato balimbisa ngai lokwa na lobi yango kasi na kotinda leki basunga yo bayeba yo soko bazangisi yo mosala na yo kuna na etentili likambo na ngai nini nayebi te sika pasi no ezali to na mosala te so Godin mpe ya bengi yo te po apesa yo mwa tuku mitano ya $, o apesa yo 50 po finga okobika ndeni yango moto ekolesa yo nayebi kosala bongo te to bakulutu ebele luka bakulutu bana pasi o Godin mpe ya kopesa bakulutu ponsu po bakosalisa po anima misolo mike bongo bongo kobebisa lokumu na soko bengi ngai ata obengi kulutu mosusu obengi bienvenu bakuma ya osalisa te obengi ndeko na Serge Kabungu osalisa te Peter Tiani osalisa te yo ponzo mwa kama mitano ya $, ebongi kaka okende pa moto atinda yo kende ofinga moto mbongo wana kwe kozwa ngo na bondeko moninga akabeli yo wana azali tata ya lokumu kasi yango na koseka godete abengi top kotable président assemblée appelle catastrophe, il appelle une radio pour dire que Mokeba il sera poursuivi. C'est quoi balobi mon koni moko ebemba Tshisekedi ekoya ngabi ebembe wana ezoyela nga makasi tata wana bakotse boloko mbaboni lelo moto monene mwende bako yamba tala nde bako yamba siko eza moko wana ne goda ebisi top Congo te bakotinda nga boloko kasi nako kanise tumba ya mbuta moto te eloko ezanga biso na Congo tozanga bato andakisa babenga lokota français modèle moko ya modèle oto nango ya Tshisekedi exception etumba tango na okanisa Tshisekedi ndenga bundi pona mboka na baluki bona tebe na kyo babite gode abi poursuite contre Mokeba eta moto akosakana Mokeba hein tona ndakisa kombo nango eten Tshisekedi ya mulumba hein yo Godin il sera poursuivi. Oui, parce que nous avons là, il y a aussi des militaires dans l'Assemblée. Nous avons là, il y a des batinda mi pasi ya pamba. Ngai soko ko funde pa bazuzi na ko ya mba moko. O nangala salisi yo Godin na biko kenda kuna na Assemblée tenza molai. Funda na ya na longola militaire ngoza wapi. Ezali wapi na longola yango na ya. Na yebaka te soko wapi militaire ngo. Soko ezaka kazaka apesa ngana na longo lango na misu na kendo samba so tinika na boloko sanza moko mi bale misato zomi petango na biboloko na Godin yonde tata mozali seli na bimi na Yesu na lobby na yo je sors je continue mon combat na lobby na yo kenda kofunda immunité nazo lukango na nzoto na ngai soko balate na kango wapi na longo la yango ngai moko. Et si les bongo ya lelo na édition ya lelo na mon mboka Mike Mokeba itokutani prochainement pour une édition mususu. D'ici là portez-vous bien bandeko bolandi biso na Vision Plus TV bolandi biso pe également na Congo Web Télévision malheureusement programme na biso za boulevard et bouger moi moquette to comme chaque mercredi à 20h et samedi à 15h30 akanika kangaite tala mwana leki akoyi koza mwana ya Godin Mpoyi lokola meda kankolongo po aleki na etando eke ayebisi bakongomani bana kisasa makambo ya solo oyo etali Godin Mpoyi atindi bato babenga meda kankolongo bate akokangisa ye ya makasi kangisa Mokeba kangisa meda kankolongo moto amisato nani ya bandi ndenga atindi maloba na meda kankolongo nga na yebi abate Godin na kobesu makambo na ete na banza tami kosi makasi pa yebi tumba politique te c'est un amateur ayesika ya bunda na tumba politique te abandi ya liboso mo ete akosala bakambo eko tambo malamu te
Pe nakolakisa yo tango baba makambo ya procédure nakolakisa yo yango oh ba procédure bango bakosala natondi yo mingi. Alors tokutani prochainement pour l'édition Moussoussou. D'ici là, portez-vous bien. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité.